Ma mission TV, le miroir du monde. Ils vont assister ceux qui vont éviter au terrorisme congolais. Le terrorisme congolais va commencer. Mais bon, on nous pousse aux armes. Papa Félix, zonga na poto, ok ne côté ka journaux, ne ba na côté ka na poto. Yo zaki muté ke ba journaux na poto. Mais oyo ozu grâce, ozu bokonzi ya pamba, obeti libaku na likola matela ya éponge. Mais quand on malamu, yusko ovoni nye, lokola mosno ape rwandaise, yo zo ka ba rwandais. Moto lokola Kagame. Aki na droit ko akokota na mboka na biso te, pe ata mona tapis rouge te. Yo omemi Kagame oye na ya boye, atapi ko tapis rouge. Bo yebi ke oza faible. So bino faible obi te lokuta. Zonga na poto, kena ko lia mbana yo, kena ko mela miki no o carton, tika biso ba congolais, to ponza mboka na biso, ba mama to zala bien, ba papa ba zala bien. Bilenge bazo misala. So ba bilenge bazo misala te. Compagnie zate, société zate, yo zota mo na via kitoko, biso zo mona kapasi na peto ka conseil. Yambalo yoko, ha? Bafwa bashala. Bafwa bashala. Toke na bango nzoto na nzoto. Omoni wa bazo salana. Au PP de IDPS, ya ba théâtre. Nous, notre objectif, c'est paralyser maintenant le système de Kabila, que nous avons combattu pendant 18 ans. Nous avons plutôt paralysé Yango. Dans la rue, ou dans le baboui. Le combat politique ne se gagne pas dans les bureaux, c'est dans la rue, dans l'opinion. To bandi boye, ba fait d'entraînement dans Bomona. Ba lo baye que peuple congolais bibaraté, to bandi Yango. Qui sont les leaders liboso, Bomona mambolingo salema. IDPS na pepe ade batumbi biloko batu basale eloko te bazokengela bango biso toye korekame droit na biso ya batu oyo tovotaki oyo topesa bango confiance bango balingi te na kati ya présidence batriche na kati ya badepute baza toujours kocontinue kotriche après biso toye korekame baya kotindika Nous allons droit vers la révolution congolaise. Ceux qui parlent de Mona, Ngweza Bouzoba, et ça canaille, qui est beaucoup réglé par compte au sommet de l'État, c'est une grosse erreur. On ne dirige pas le pays avec le cœur. Non, on dirige le pays avec les lois et l'intelligence. Ma mission TV, le miroir du monde. Moté na bande konyo Bolanda, ma mission TV, chaîne à référence na kati République démocratique du Congo. Martin invité sa fusée ensemble na ba mama ya Lamuka. Donc marche ezo sala malelo to bandi banda gare centrale tozo keneti cour constitutionnel pour na ko déclarer ba député nyoso ya Lamuka o ba invalida ki bango bolanda ki ndenge Martin Fayulu Madidi a sangala na ba mama rendez-vous ezaki lelo jeudi déjà toza ensemble na ba mama Lamuka na boulevard Triomphal tozo kende na bango Daniel Safu paye yo ensemble nde tokolonga mais total non makambango ndenge ekoleka ensemble na ba Mama ya Lamuka. Alors merci na bande ko tubo Holanda biso tolobaki mboka na biso place mabezali photo la kisengo place pe malamu ezali to la kisengo mais so makambo tambola mabe yango moi ba mama pe ba déclarer ba telemi pona souci ya mboka na biso République démocratique du Congo baza ba mama oyo ba boti biso mais ceux qui bandimi pe ba telema po ba tambola basala marche na centre ville c'est que
bayebi signification nango. Donc merci tous ensemble tous kende toujours maman malgré moi ba policier ndezalaka quand même tous toujours ensemble na ba député ndeti Mike Mukeba tozane awana Daniel Safou tous ensemble na ba mama ya Lamuka. Merci vraiment tous ba image et bongo tous masima. Mama kotanga tu vois Stop.
4, c'est un début. La révolution commence maintenant. Je lance un appel à la jeunesse congolaise. Totalement. Trop c'est trop. Ici ta dictature. Dictature créée. Honorable Tomonio méchant makasi na boulevard du 30 juin biso inde na cour constitutionnel na ebite sokolo banini batu nyonso balando pona marche ya ba mama lamuka na ko taba mama poa après na zongi marche biso ba député en fait ça ce sont des effets entraînement objectif na sali nous allons droit vers la révolution congolaise soki bango bazomona ngo eza buzoba eza kanai que beaucoup régler battre compte au sommet de l'État, c'est une grosse erreur. On ne dirige pas le pays avec le cœur. Non, on dirige le pays avec les lois et l'intelligence. Alors, honorable, est-ce que Maramio Sozo le KO, président de la République Félix Tshisekedi, a ébi yango? Nazagunate, nous, notre objectif, c'est paralyser maintenant le système de Kabila, que nous avons combattu pendant 18 ans. Nous avons plutôt paralysé yango. Dans la rue, Wada le Baboui. Le combat politique ne se gagne pas dans les bureaux, c'est dans la rue, dans l'opinion. Ato bandi boye, ba fait d'entraînement na bomona. Ba lo baye que peuple congolais bibarate to bandi yango. Bisongo ba leader liboso, bomona mambolingo salema. Est-ce que solution comme mona na soto comité na coup, est-ce que solution comme mona na poto mona makambo belé salama mais solution na ngoza barate. Wana ya kala, yambalo solution zali. Yambalo solution zali pokimbanga koti makambango. Solution mona na balabala te. Yo c'est le bureau la constitution balabala yambalo yoko ha bafwa bashala toke na bango nzoto na nzoto omoni o babazo salana o peuple de IDPS ya ba théâtre no bitumbana o bazokisi batumbi ya solo yango biso to bandi ya peuple Congo wana eza ba parti politique mais eza peuple congolais le 30 juin c'est la libération du Congo. To sei na batu le 23 to yamba mbemba parce que le 23 peut rola na biso to seliti le 30 juin. Donc arriver à mbemba ça début à commencement à makambo. Alors merci vraiment honorable Daniel Safou. Biso tout ine coup constitutionnel pour to sengi peuple ba kota makambo yo. Peuple ba la te. Peuple azala nzala. Misale zalité. Batu bazo futa mate. Kanai. Règlement de comptes. Bango basali nganko. Ngape na osala bango nko na balabala yango na banditi nko na nko mboka ya biso na biso na osala bango nko ya jeté ils vont assister ceux qui va éviter au terrorisme congolais. Le terrorisme congolais va commencer. Mais bango bazala mandoki ndeto yebi bon poto za mandoki sengi bisoni ezangidi ta bazo sala biso boye on nous pousse tous à armes non on nous pousse donc ça c'est bête. Ah papa, yo monat. Merci vraiment. Donc biso tout ine on l'a pas na mboko.
Merci vraiment biso tout ine na cour na ba honorable Mike Mukebai, honorable Daniel Safou toza kuna sikoyo donc tozo kende inde tina cour po total makamnini ekolega na cour. Merci. Mbote mama. Mbote papa, mbote. Quand net lobaki lelo marche ko sala ma tina ku constitutionnel na ebitete ke mama ba mama la muka lelo batomboki. Ba mama batomboki po tolembi. Tolembi makasi penza tolembi. Makambo invalidation ya ba député na biso tolembi. Ba pekisa Moïse Katumbi ya atterrir na Goma tolembi. Gouvernement ezate tolembi. Yango na totelemi tolobi tozokende na cour constitutionnelle toza na message à kopesa kuna. Alors maman, est-ce que message au kopesa lelo ndeba mama bo tabiso lelo bo tomoki bo sous décision est-ce que ba ko accepter yango? Mais biso to sa la pression. To tia bango pression. Ti mukolo justice okota na mboka na biso. To bundela démocratie depuis kala. To kolemba te. Pour la pression et les Kébélés, mais ma commission ont changé. Eko changer kaka. Alors, merci vraiment. Sûr, toza sûr eko changer. Honorable Tomonio méchant makasi na boulevard du 30 juin biso ine na cour constitutionnel na ebite sokolo banini batu nyonso balando pona marche ya ba mama la muka na yako taba mama poa après na zongi marche ya biso ba député en fait ça ce sont des effets à entraînement objectif na Sali nous allons droit vers la révolution congolaise soki bango bazomona ngo eza buzoba eza kanai
que beaucoup régler Batouba compte au sommet de l'État. C'est une grosse erreur. On ne dirige pas le pays avec le cœur. Non, on dirige le pays avec les lois et l'intelligence. Alors, honorable, est-ce que Maramio Sozo le KO, président de la République Félix Tshisekedi, a ébi yango? Nous, notre objectif, c'est paralyser maintenant le système de Kabila, que nous avons combattu pendant 18 ans. Nous avons plutôt paralysé yango. Dans la rue, Wada le Baboui. Le combat politique ne se gagne pas dans les bureaux. C'est dans la rue, dans l'opinion. To bandi boye, ba fait d'entraînement dans Boromona. Ba lo baye que peuple congolais bibarate to bandi yango. Bisomo ba leader liboso, Boromona mambolingo salema. Est-ce que solution comme on a soto comité na coup? Est-ce que solution comme on a pour tout le monde a marambo belé salama mais solution na ngoza la raté. Wana ya kala, yambalo solution zali. Yambalo solution zali pour kimbanga koti makambango. Solution mona na balabala te. Yo zile ba biro na constitution balabala. Yambalo yoko bafwa bashala bashala toke na bango nzoto na nzoto omoni ba bazo salana o pepe de IDPS ya ba théâtre no bitumbana o bazokisi batumbi ba ya solo yango biso to bandi ya peuple Congo wana za ba parti politique mais eza peuple congolais. Le 30 juin c'est la libération du Congo. To sey na ba le 23 to yamba mbemba. Parce que le 23, on peut le 30 juin. Donc, arriver à Mbembe, c'est le début à commencement à Makam. Alors, merci vraiment, honorable Daniel Safou. Mais surtout, il est coup constitutionnel pour tout. Le peuple est à Makambo. Peuple est là, peuple est à Nzala. Misal est à l'ité. Batuazo fout à maté. Canaille. Règlement de comptes. Bango basalinganko. Ngape na osala bango nko na balabala. Yango na bandits nko mboka ya biso nyoko na biso na osala bango nko ya jeté. Ils vont assister ceux qui va éviter au terrorisme congolais. Le terrorisme congolais va commencer. Mais bango baza mandoki ndeto yebi bon poto za mandoki sengi biso ni ezangidi ta bazo sala biso boye on nous pousse tous à armes non on nous pousse donc ça c'est bête. Ah papa yo monati merci vraiment donc biso tout lapa ba na mboko. Merci vraiment biso tout ine na coup na ba honorable Mike Mukebai, honorable Daniel Safou toza kuna sikoyo donc tozo kende ine tina coup pour total makamuni ekolega na coup. Merci ma mission TV chaîne à référence.
ezombela so na kati ya cour constitutionnel ndeko bango baza mibali lokola biso IDPS na PPRD batumbi biloko ya bato basali eloko te bazokengela bango biso toye korekame droit na biso ya bato oyo tovotaki oyo topesa bango confiance bango balingi te na kati ya présidence batriche na kati ya badepute baza toujours kokontinue kotriche apres biso toye korekame baya kofindika bakobeta ete mpona obeta bakoboma biso awa ninango boye bakoboma biso awa moto akobanga za te moto akobangisa moto ali te tomoni bakomi otindika bino bwene bameka ezomama te tokate babilamba mon frère ezatuka na biso dodekayelo na biso komona député na biso batala ya PPRD mpona nini yango tobi boye so bakokontinue bongo lelo bitumba ebandi na bango bayebaka ke Félix wana akokima mboka bino bafini bapolisier tofingi bango te likambo nini baboyi biso to tomanifeste mpona biso eza constitutionnellement me bakolinga te mpona nini yango tobi boye yo Félix yo keba na yo non tobimaki na nzela mpona Kabila yo mpo tobandi kobima mpona yo okokima mboka oyo. Alors merci toza déjà la kati ya cour constitutionnelle talaka nde bitumba ezali kobima mpona bamama lamuka Martin Engi vitesse affize ensemble ma mission TV tozosala toujours mosala mpo tolakisa bino baimage partout dans le monde tobandaki na gare centrale tokoti sikoyo na cour constitutionnelle mpona kozwa baélément tolakisa bino partout dans le monde ndenge mosala ezali kosalama bomoni bino moko bapolisi président cour constitutionnel aya kozwa solution ya bacorrompu na asalaki azwi badepute ya lamuka atimi bango na FCC mboka oyo eza FCC te eza ya Kabila te ye président ya cour constitutionnel aza zoba esetili koezaize kuwa conscient. est-ce que nde boyeboye solution komona akotuma solution akotuma solution te mboka kopeya moto. Maman toza à la cour constitutionnelle touti marche na gare centrale mais tomoni désordre ekoti awa na kati ya cour constitutionnelle désordre eza te mpo lelo la police congolaise asali mosala na kitoko pour une toute première fois ke bamarche na mboka oyo na kimia la police akadre biso kitoko problème nini awa la police encadre kitoko ye koreklame badroit na biso atake bacongolais précisément de badroit ya lamuka deuxièmement badroit ya bacongolais ntango tolobi bacongolais tozomona baétudiant tozomona bapolicier basoda tozomona baenseignant oyo baza na salaire te tozomona baétudiant baza na babourse te mais maman obi police encadre bino bien bino bobi les autres papa ntango tokomi anasi yo moko moni nde babundisi biso mais biso tozali pre mpo na bitumba parce que sikoyo nde kombango ebandi simba mundu nasimba munduki te nakosimba munduki te kaka maloba na ngai yango oyo nous allons revendiquer nos droits parce que la constitution epesi biso ndingisa ya korevendiquer badroit na biso parce que cour constitutionnelle eza koprovoke biso ozo comprendre papa ça c'est une provocation héritage identique ya bana biso héritage identique ya jeunesse à lobby la corruption maman tomoni na cour constitutionnelle omoni wa bilamba mpona bazongisa bayeki miyibi toboyi naboyi mama balongola mama balongo bazongisa oyo biso nyonso oyo bayibi bazongisa est-ce que so olongoli nde bakozongisa pourquoi moto olei bango lelo mabele oyo abelaki yango oyo porta mitaka mpona badepute na biso bavole biso baposa par terre bayibi badepute biso balongoli mpo ya dini. merci alors maman Denise mbote na ondeko Martin toza déjà na kati ya cour constitutionnelle mpo na bamama bino bamama lamuka nde bolobaki date ya lelo tobanda na gare centrale marche tina cour constitutionnelle nayebi te okoloba nini na bato nyonso baolando partout dans le monde nde déjà tokomi awa. Bon, je crois bilili bobande kozapso à partir à gare centrale. Ba maman la muka balobaki bako sala marche lelo parce que to monaki modèle mboka za ko tambola yango te. Mboka eko tambola lolenge ndenge bato balingaka te ndenge mboka tambola kate. Alors to lobaki to kotika komba na mibali kaka te. To tika komba na président Martin Fayulu yemboko te et c'est ngapi ba maman la muka lelo to za bomoko to meka ko soutenir ba leader na biso ya la muka. Raison pour laquelle bon mon biso parti à gare centrale
to se réunisaki un échantillon juste ba maman pour to ya ND to sali marche de so malamo parce que daki encadré dans la police. Félicitations à la police congolaise pour une fois na moni ba région de camp population. En tout cas, coup de chapeau na bango. Alors maman Denise Toza, est-ce que solution comme on a appelé na makambo pour tout le monde rabat ba sala rappel ba marche belé bo lobby trop mais solution ezo maté na kati mboka na biso République démocratique du Congo. To lobby soki maman telemi solution ezo maka. Pour une solution ezo maka. Ba kambi o bazali na coup constitutionnel ba bota bona ba maman. Ba uta ba maman lo kwa pse toza ba maman. Totangisa pe bango ko bana bo mwana ti ba komi le ba to basali droit ba komba konzi ya coup constitutionnel. Alors likamba ko zo mobeko na kaya bato moko boye tout au profit et loko moko boye en défaveur bato mosusu c'est un péché. Dans mituna qu'est-ce que bato basala ba coup constitutionnel est-ce que basambela ka le vraiment est-ce que bakenda appel au sambo na ndimite bakena lo sambo parce que so totali makambo za koleka il y a même ba elimu su ba invalidé ba première ba circonscription na bango. Surtout un exemple à Dongo Mobutu, avec le maire élu à Guadolite, à plus de 100 000 voix. Dongo va invalider. Surtout il y a député MLC à Moamba, Mboka Raphaël Kibuka. Il était, je crois, deuxième dans Moamba. Après Nani. Non, il était d'ailleurs premier. Kabunda la Nekesima Moamba. Raphaël Kibuka avec plus de 126 000 voix. Kibuka a été invalidé au profit à soi-disant Madame Ingele, a obtenu 345 voix. En tout cas, nous sommes vraiment dessus. Biso ba maman to na armete, to za eloko na mabokote, to ka ko senga ba konzi ya cour. Pe implication personnelle. Ya chef de l'État, ya ko meka ko benda bato matoi. Ba meka ko revoir ba reine na bango. Parce que ba revoir reine na bango tende ko Martin, le lot qui premier match to na Bilamba. Prochainement biso ba maman, to tombe mitakala. Pour tout le monde appelle Mambo comme Soussou. Et là on est comme ça, on peut plus le temps pour la mitakala. En ce moment, on va tout le temps pour mitakala, revoir ma décision. C'est le moment. Je crois Lamouka, à ceux qui va député, mon caca, je crois 80 députés. C'est ceux qui avaient la majorité, 40 soi-disant. Il y a une nomination. Vous avez plus de 350 députés. Pourquoi Boni Malika va pousser la Mzungu ya Lamouka? Maman Denise, c'est raison pourquoi va passer bangote pourquoi ben va qui bango? Raison moko ezate o tilelo valable ezalité ngo biso to lobby soki ba konza coup constitutionnel ba ko revoir décision na bango te to lingi recomptage ya ba voix recomptage ya ba voix et ça la makaka pourtant ndima si réellement ba wa ba mbazaki le mieux élu par rapport à député na biso. Alors merci toza déjà à la cour to c'est la totale soki makambu et kolekandeni soki vraiment ba ko yamba pe bino toza na toujours pour la saba image partout le monde ba Hollande biso na ma mission TV chaîne de référence Maman Denise. Merci Ndeko Martin. Ok. Maman. Bonjour. Maman, tout le monde ensemble à Maman Denise na cour awa biso inde bandaga central tito komia na ligne on peut ça message na batunyo so balando partout dans le monde pour na marche auto sali toye na cour constitutionnel. Merci pour la parole. Ya liboso na pesi ba mama nyoso ya Lamuka, ba papa nyoso ya Lamuka bo ba Holanda biso mbote mingi. Baye bate biso ba mama tozana mawa tozana soni toyoki soni na makambo eleki o ezoleka na kati na mboka oyo tolembi mboka oyo liboso ba longoli président na biso ba yibi ba voix oyo biso population to votaki biso nyonso na si ambula to sali sacrifice to voter Fayulu Martin ba moni ngo mokili mobimba mais ba médiocre oyo ba botoli e pouvoir to lobi ke to za na kati ya démocratie to sala mobulu te to senga bazongisa biso na badroit na biso na malembe bamoni biso pamba bakanisi ke nde tozangi makasi yango wana lelo yo batika te baye lisuko yiba bavoya bato na biso na kati ya illégalité 6 mois après ba élection naza koyoka soni pona ba juge na biso oyo nga na yebeli ke baza ba grand professeur oyo nga na yebeli ke baza ba intellectuel parce que un intellectuel il faut na honnêteté intellectuelle tango bazo sala makamba boy batie science wapi batie intellectuel na bango epai wapi toza ko kamwa toza ko mituna bana oyo batata oyo kaka bano biso to botaki to bato mususu ba uti ba extraterrestre nde ba ye bako sala makamba boy nako tuna bango baza na posa ya mboka oyo etambola malamu mboka oyo ebonga to baza na posa mboko ekufa. Merci maman. Bon, sikoyo eloko na sengi na bango bazongisa na malembe bazongisa ba député na biso na plan na ba droit na bango. Toza awa to tala ndenge makambo eleka. Merci maman. OK, merci na bino.
Mbote maman. Mbote moi na journaliste. Maman tomonyo awa lelo vraiment boboyi misala, boboyi makambo nyonso, bobi inde tina kati ya cour constitutionnel pona ko déclarer nde ba député ba invalidaki bango. Na linyo pesa message pour lelo za pena journée na bino ba maman o bozui décision pour boya awa. Papa toza na kanda na motema. Toza na régler moyen te. Toza na souci. Pona biso nde tobotaki bango. Toki lelo bango bazawana bazo konza. Eza biso ba mama na bango sanga libwa to memi pe to boti bango nde bavandi wana bavanda bango te nzambe nde mutu aponi bango bazo banga nzambe te papa est-ce que ezalaka nulle part na monde moko te to mona te ke 6 mois après boya ko invalider batu ba député bango basoma ndako te ava baya basoma mituka te siko bakomi na butu babengi yo mama oza na mbongo yaka so bote to ko invalider yo yango to pata message na bango to telemi to lobi to ma to telemi ba keba to do pata message et puis sur le cola na caméra aza caméléon camélé aza commissionnaire ya ba kama ba parti so ba moni mo côté na mbongo ezali aki akoti aye ko zonga na kata parti mususu ale boyambi comme moto zonga nde aye mission yango tolobi lelo na bano bazali na batasa bazali wana batala bana bango parce que on a ekokitela bana bango mabe basala na ba député na biso ya parti ya opposant ekozongela bana na bango batika makambo wana lelo bango bavandi wana eza makati na bango te eza nzambe nde mutu atiki bango wana Kabila akikoya manda Kabila esili akende siko Kabila nde mutu akoma pesa mibeko na Félix. Et pour ce lokola Félix oza mona Congo yo ma nommé ndeko nommé bon ta ma nommé yo biso to boyote oza mona biso sala musala ndenge esengeli pona mboka na biso yo sikoyo okoma ko yoka nde Kabila o Kabila zo sala yo vani nye po etali yote tusi no kaka avion ye o mati avion o kepoto lokola matana avion présidentiel te et faire ko mata avion o mati avion o kebo pe mpeto lalaka te okola na mpeto wana yango ozo pibisa ba Congo te ba Congolais na ba Congolais te na lobi boye ona kanga moko papa Félix zonga na poto okende koteka journaux ndenge bana koteka na poto yo zaki muteke ba journaux na poto ti mais oyo ozu grâce ozu bokonzi ya pamba obeti libaku na likolo matela ya éponge mais kala mboka malamu yo siko ovoni nye lokola mosino ape rwandaise yo zo kaka ba rwandais moto lokola Kagame aki na droit ko kokota na mboka na biso te pe ata mona tapis rouge te yo omemi Kagame oye na ya boye atabi ko tapis rouge po ayebi ke oza faible so bino faible oyebi te lokuta zonga na poto kena ko lia mbana yo kena ko mela miki no o carton tika biso ba Congolais to ponza mboka na biso ba mama to zala bien ba papa bazala bien bilenge bazo misala so ba bilenge bazala misala te compagnie zate société zate yo zota mo na avion kitoko biso zo mona pasi na pesa ka conseil kena malem na poto zonga na poto kena osa musana oyo banaki mo mbongo yo zui batela yango merci maman merci maman. Alors merci vraiment na bande konyoso o bozui ten kolanda biso na ma mission TV chaîne en référence na République démocratique du Congo to banda ki na ba mama na gare centrale toza siko na cour constitutionnel pour na ko déclarer ndenge ba député ya lamuka ba invalider bango donc ba mama baza tellement ébélé awa binos boki ne bandeko même bandeko honorable o ba invalider bango ba Mike Mkebai ba honorable Daniel Safou ne ba s'exprimer na micro ya ma mission TV. Merci tozana toujours pour la sabino ba information ton midi pourquoi ne tolobaka ke Martin Engi vitesse affiché sur la likambo donc Nancy Bunyos Bolanda to moni pe prince peng azali awa mais malgré batu baza tellement belé to suivre vraiment ba image ya batu ya ndenge na ndenge ba mama ya lamuka. Merci na général Ngando le crocodile maman général Ngando. Merci na couple
Madidi, donc Gobé Madidi, maman Olga na Caroline du Nord, États-Unis. Merci Lissous na maman Anto, maman Antoinette, Moussa Nzambe. Donc merci na Peter Kachama, leader européen au Union Soba Television, Siko na ma mission TV, boss à la brancher, Botika Malam. Ma mission TV, le miroir du monde.